Bata théâtre déchénoté, autobenga alpha maboké. On bandumba ndeni peut-être nazo ya. Bata théâtre c'est-à-dire que bato ba bandana na ba émission. Premier épisode. Télé-réalité 1 jusqu'à 152. Et les gens qui gauche. Ce sont des gens ramassés à la poubelle. Donc, grâce à Zawana, na Congo elengi, bande comme ça, ça dit 1 mois. Tellement bagumo benga na appel, amoli que no ten, na jupe compte, na jupe site moro boy, na coquille déjà na formation. Pour biso atoyebi, il faut les canaux recyclage. Laisse-moi au monde qui non recyclage 1 mois, yes-moi le roi coquille. Va proposer na site moro boy qui akena bilobe là que non ngafuna bando futanga te. Or, ba journaliste au ba leka na Congo elengi. Ba professionnels du média comme ba Gloria Olangi. On appelle les cas na Congo elengi. Oui, comme ba Gloria Olangi, comme ba Josepha Chako, la Cour suprême, comme ba Grace Tembo, ba Christelle Kabeya. Ce sont des journalistes professionnels du média au bazala qui na contrat. Dernièrement, tu fais un bandal. Film ya chaîne ou ya comme ça là. Na zong saki na saki ni. So zong saki ni. Comment makase? Fi o ya ta ma chaîne te. Ako comme ça comme ça là. Obsaki ya zong na chaîne na bango kuna. Yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa Josu luwa suneli na luwa sumo ya domine la Yesu. Amen. Ale benda 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 sero yo alinga kako sambela te. Benda freno yo alinga kako bondela te. Benda pako yo alinga kako sambela te. Isa mabete kuyembela nzambe mwana na. Te papa muziki ote muziki wana. Muziki nini disusu? Kasi muziki obaliaka batu te. Obazala ke bele wana baliaka batu muziki butu ya mboto. Obaliaka na bango na bango. Te vienga Dios mwana nzamba alobaka bongo te. To benda bango kati na kolo. Poso ki moko abongwani na lole za feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit loko bimisi bango na mkwasa. Ale soko na benda bango di. Benda bakulu na bakoma kosalela nzambe. Tote ya banganga bakoma kosalela nzambe. Tosengi ba Kristu batika ba doctrine pamba. Ndeko benda benda. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On a www.bistartv.com. Martin est invité sa fusée sur la Likambo. Alors mesdames et messieurs, lelo tozabon na bandal, nazabon na Mike Lokamba balobi, journaliste qui a confirmé na kati République démocratique du Congo. Lelo asali ya enzela, azui ya enzela, azui ya chemin donc eloba mitro na niveau ya monde mobimba partout ba fan tout o balela Mike Lokamba nazani awa journaliste ya makasi o ya confirma na kati République démocratique du Congo ne Martin Engi vité sa fusée lobaka. Donc nazani bonjour Mike. Bonjour Engi, ya ba fusée sur la Likambo, sur la Robanga, fana obak sango pena bon sur la Robanga. Sur la Likambo, sur la Robanga. Voilà, donc merci na fidèle internaute, il y a Banderonio surtout. Oyo bazo talabiso mais non. Mike ngana benga kayo ngana confirma kayo pona ebi ke ndeto banda penda ba marambo kala ba biso petoya na confirma ko pona ebi degré obosaka ngaso muto obose il faut obetele maboko ko féliciter na musala oyo osalaka. Mike, est-ce que moi question moi avant de démarrer, est-ce que oyebi ba jaloux na yo? Bah, jaloux sur le plan quoi, mondialement, comment? Parce que le monde où nous vivons, c'est un monde à Masumo. C'est un monde moko jalousie zali par-ci par-là. N'habite tout ninga ba jaloux nanga wapi. To bandi dans le monde média, oyebi ba jaloux na yo? Bon, je ne saurais à vous dire ba jaloux nanga. C'est parce que
baza tellement belé nayebi ko identifier ba tout mais sauf que bango nde ba ko en habilité ya koyeba que Michael Lokamba tu as un problème naie c'est la main na ko identifier ba jaloux té mais nayebi que ba jaloux nanga bazali pourquoi pas ba jaloux bazé belé na ko identifier bango té pour bazé belé ba jaloux baza vraiment bazali. Alors merci à trop mesdames et messieurs, voilà que Michael Lokamba ba jaloux baza vraiment moi et belé donc toza awa lelo na bandal Mike ngana mbio po sujet partout dans le monde à niveau ya poto ba Hollanda Michael Lokamba après avoir koumela na Congo elengi d'abord osali combien d'années na Congo elengi na Congo elengi na sali 4 ans oui 4 ans. Donc 4 ans et là c'est que Congo lengi et banara atteint un niveau à RDC yonde muto sali yango po ezala quoi. Effectivement parce que naza muto yo na bani directement l'air Congo lengi et botami. Naza journaliste on a bandi na Congo lengi en fait. Installation ya Congo lengi même bureau tozala nango. Ah tozala nango côté à Bandal parce que changea nango. À l'époque aux hommes non, j'étais présent, installation ngane mutna salaki, ouverture même il y a installation à bureau ngane na sala yango donc ngab na installa Congo elengi na Kinshasa. Mike lelo oyo yo pe participa au sala Congo elengi po ezala donc ndenge au signer penda nde baloba signature donc au signer penda ke olonga au sala pe carrière non to ba carrière solo ya ba musicien na biso nde ba salaka eza par rapport que ya ba ninga ozaki na bango balonga ba créer bango ozomona ke ozonga simobie comment. Non nga mon ambition d'abord pour qu'il y ait une objectivité mon ambition d'abord les alaki que un jour pe Mike Lokamba ndenge azosala na grâce mbise akosala pe site naie mais objectivité nanga ezalaki te na zala complexe ou bien na zala guide ya baninga mususu parce que bango basala ki boye Mike Lokamba alanda bango. Le preuve en est que au monde Mike Lokamba parmi les journalistes au ba umeli na presse en ligne na ba chaîne ou bien na ba entreprise à naza la première personne à umela. Yangwana pe batonga ki o comprendre que batongi yo c'est comme ce colis des jeux comme mukolo comme ikoko donc il faut ça la paix chemin non yango qui sonne peut-être. Non, je ne crois pas que Tonga et Banda Lelote, Bata Lelope Barotonga. Il y aura une installée site boy, Batonga ngate, Batonga. Total non 2 mois total et l'euro ça 3 mois. Les temps sont bon, basol total à 2 mois, non ça déjà 30 000 vies, 20 000 vies. Pas na dirant qu'il y a 2 semaines, non ça déjà 30 000 vies. C'est vraiment à féliciter. Nangala le belo moko. Néon lobby à Komikoko à Nuni non et ça juste bon bango ba ko loba oyo tout bazo kanisa mais Mike Lokamba ezalaka ambition na ina objectif nae que 2018 il faut ça la mamunaye ngaza complexe tena landa bande comme susu moni ko sala site dans le bango te que non c'est pas facile d'abord c'est facile à fond ça compte mais côté matos en mise en disponibilité et aussi que ça l'équipe est bien au bazar bien formé bandumba te bata théâtre de chez nous te autobenga à l'époque maboké bandumba ndeni bata théâtre nazoya bata théâtre c'est-à-dire que bato ba bandara na ba émission premier épisode télé réalité 1 jusqu'à 152 et les gens gauche. Ce sont des gens ramassés à la poubelle. Ce sont des gens ramassés à la poubelle. Où ils ont des normes, des déontologie, éthique. D'abord, ils ont monde moko et batamayele. Sur le lot, ils ont les contraires. Le lot comment monde batabazoba. N'importe qui peut tenir le micro facilement pour faire l'émission. Ouais. Bon, quand micro, mais il faut la formation adéquate. Les gars, recyclage pour comme le lot professionnel, comme journaliste modèle, des références. C'est Mike Lokamba. Alors, certaines personnes ont le lot et ce sont des gens
oyo tobenga ba parvenir hein ba mouta ba utika boyer n'importe quel endroit ay ko s'embrasser na msana biso donc voilà Mike lelo oyo olongwe pa grâce mbis na ebité avant longwa esalaki ondenge nini tango pe no tika e obinga pena na bandi GDG na ngai esalaki ondenge nini d'abord j'étais émotionné en même temps triste triste ezalaki quand non et ça la grâce passe mais en même temps passe la grâce et ça passe nanga omoni ko umela na mutua grâce to longola ki neto longwa ki na ita ya collaborateur collaborateur et collaboratrice to comment déjà famille grâce je la voyais comme ma sœur également à côté n'est pas comme frère nae alors ko catalien wana qui est désormais dans longwe na chaîne na yo en tout cas nanga moko c'est comme si j'étais dans c'est comme si j'étais en demi-mort de Tolobaka donc on quitter aux autres on dit maté que rotika mango boyer non mon maman grâce donc en tout cas bon c'est la vie quoi c'est la vie parce que Mike grâce mbizi au sali so ba 4 ans je crois dans le bio sali 4 ans na habité ba condition na yo pas grâce mbizi est-ce que les équipes sont normal au CP là na ngoti le longwe en ko futa au salaire bien bobande ko bebanate on se retrouve quand même mais pas grâce mbizi pour tout le monde on a ba dégâts balukisa yo kota ba prison kota ba bolo ko pona grâce mbis pourquoi que au salaire musala pas na e on se retrouve na nini na se retrouve bien matériel ou comment se retrouve na kota salaire non to bandi non parce que kota salaire pour belé balela ba to belé balongwa balela trop mais yo tika non ça les différence je vais faire la part des choses na batozo balela wana grâce mbis et Mike Lokamba basala na contrat oyo et relié ki bango c'est-à-dire que j'avais un contrat engagé et pas à grâce mbise donc chaque grâce à notre nambongo et bando le raté donc sur les kilos peut-être est tombé là ce jour et dimanche bien samedi demi-journée j'arrive pour la mususu d'abord on a cordon je vais revenir. Alors, grâce à un contrat engagé, c'est comme un jour tel où il faut être devoir obligatoirement en d'autres de la bon. Kotoana, coup de chapeau na grâce mbise parce que contrat nanga abandé ko respecter ngo. Moi aussi de ma part, n'abandé aussi l'essentiel, le mieux. Pour que nous satisfaire en même temps travailler dur pour que le site soit toujours na top. Alors, ce que na bateau bando futa bangote. Différence des années. Bateau belé au monde a sanika un mois na Congo à quel na la télévision, on ba futa qui était c'est là. Biso tozala na ba stagiaire na ba journaliste. Tozana ba fio to yambara bango comme étant ba stagiaire. L'air aye musala. Au sale stage na yo ba ben un stage professionnel pendant 3 mois. En ce moment-là, Soki, to sepeli na yo to monique. Est-ce que ndolo ba ba stagiaire bo bango pena ba miyebi ke ba stagiaire ba ka ba baebi. N'importe et puis n'importe qui était comme c'est journaliste. Bisota ba to bano sa mission na. Parce que ba journaliste était. C'est comme si c'est que grâce mbizne mutane ko bo mazuka mutu Mike na tindelo kingani commissaire bo ya sa l'émission. Grâce mutano bo. Non parce que moi je suis à Kinshasa. Et on a d'autres pas. En fait, on a so grâce à ce journaliste par exemple, où il y a CPL na ya tindeli pas nanga. Nga personne a vu journaliste on a CPL na proposé grâce. Tala lelo. Voilà, ça na zonga place wana. Donc grâce ndinga za wana na Congo elengi bande comme ça ça un mois. Tellement ba ko benga na bapel amoni ke no te na zupe compte na zupe site moko boy na koki déjà na formation pour biso atoyebi. Il faut les canaux recyclage. Laisse-moi au que non recyclage un mois, yes, comme le roi Koki. Va proposer un site mon boaki, à Kena Bilobela, que non, kuna bando futangate. Or, bah journaliste au bas les canaux Congo et Lengi. Bah professionnel du média, comme bah Gloria Olangi. On appelle les cas na Congo Lengi. Oui, comme bah Gloria Olangi, comme bah Josepha Chako, la Cour suprême. Comme Grâce Temo, Christelle Kabea.
ce sont des journalistes professionnels des médias au Bazala qui n'a contrat engagé. On a reconnaître bango et banabasi bango wana. À part ça, tout le monde a pu glorifier pe bazara na kati wana. C'est comme si bon bando ça stage ezeka pour na 3 mois balongo benden. Tete wana pour na kosela mututé le pauvre né que là pe balongwa batikala koloba mamba salaire té parce que bando zombo na bon très bien. Glodi otangi ngab na zoyer comme un bébé na Melissa libélé la maternité. Melissa na libélé. Mais naza papa na ye papa. Sona laquelle lelo moi te ke zarmabe. Na vie ya mobile na ya bana ne. Ya mobile ne. Non j'arrive papa, naza clair na lobibwe. Ngab na yambai. Au fait na zoyer soki tembe bon e mamba tembete. Est-ce que yo ndima lelo mona ngoto tunanga lelo azap azanda kwa libala azanda kwa libala sikoyo mobile ça peut émission pardon mobile wa bala yo wana siko bokto ne tuna mobile na yo wana ngana ye ngana mobile wana nana mona mobile n'être ici ngana ye nana mona Glodi Liboso pour te dire que mona ye aluka musala na moni kinote à quoi il peut rejoindre vie dans internet. Donc libala être ici na Glodi ezaki à travers Amoussala. Oh tout le monde le sait. C'est que binoka kolinga lingana ezaki kolingana bendenge. Kolingana comment? Que o ay Moussala na ndenga shit quoi lingé pe le babala ni quoi. Te wana vie na te so moi zou mo yoka bendenge. Na lié za na ninte bolinga ki paraté. Donc tout le monde a pu goûter ndesinga goûter nazala mobile ya maîtresse na biso. Na école. Tu peux imaginer? Mais quand même au festival on est na meilleur couple donc au festival quoi. Na festival par rapport quoi. Ndé lelo ba ninga pe babala na à travers ka ba émission lelo babala na pe sala bien. Non mais koba les a bien to souhaiter ma bête koba les même nini na souhaiter ka ba kende liboso hein ba kende liboso parce que vu mon matou yango mais en même temps visa mulai moni lelo ba réalité c'est belé na vie mais ba simba na kaka ba keli boso na ko na bolingo na bango te wana couple na bango souhaiter bon ka bonheur ba progression ba élévation Mike Lokamo yo utotanga ba gloire awa mais bango kam balela ke ba futama ba salaire bien te pas grâce mise wana ko si wana na salaire mais tozan ba image ezala non balela ba futama bien te bazali ba tuana nani ba image ezala tant na tangi na bi déjà otangi ba gloire balela déjà quand ba image était parce que biki bato batala na ba image en hauteur to lo beta masolonga nayo bato wana banani sikona banda koloba mais ngana bi série moko boye Tracy ande ko monter na ba site belé bwande pe ko lobela atika poza na Congo elengi ando lo ba non so bolina atika faut ba selanga salaire yango sala ke penda non même pas Tracy ozoluka hein ozana posa na tanga kombo na isi ye wana yes Tracy ozana posa na tanga kombo na donc moi na machine à Petro Congo je fais mon à Petro Congo Bisonia ça va à Petro Congo biso tout donc tala kaka biso muto sali pendant moi internet et comme belé ba site internet c'est 5 minutes moi 5 minutes pour aussi l'isoler comme Michel a dit il y a eu 5 minutes zo boya lelo oh biso muto sali ba site comme belé donc nana le belo mobe important et qui mingai moi na Petro Congo tobi Tracy kimisi makanisi moi na bandal quoi te tout ça on a tena ba Tracy ndinga za wana on doit réclamer mbongo mama mbongo en fait ngap na ndo futaye en fait grâce à l'engagement de la journaliste c'était grâce à ça l'engagement nanga fin du mois atindi mbongo so bato baza 3-5 atindi mbongo na bango ngande mutu na futa ngande siko na part nanga soko sali musala bien te mais non on peut son mbongo complet yango zo mona mutu no futa bazayo nga bando kanso ndia bando tsela mutu na western ndenge la mutu comment aussi longtemps na cordon tsela et en sens Mike yo pendo bi salaire manko na moko bando zwa na Congo elengi oui et oui ne baté comment
so jour musu na sala boss jour musu na sala futa bato jour musu na sala à la découverte dans yana kai na nga bato tu batira ba signature na bango nde bazwa bando zwa mbongo a signer a zumbongo ko sa bongo teza mabetala TV bato tu ba mona so bando futa mutu $50 akson bando fugo bien mo ya site na biso ya Congo elengi to tika jamais ko futa mutu $50 yango wana bien grâce mbizi yango wana o comprendre yazala écoute moi apesi mutu mbongo na ye mais ngaso na monika rendement na ye so na pesi mbongo boye na ko affaiblir ye ah système ndenge zala na 4 mois parti boye $50 na tie boye pour na caisse na pesi na yo ndenga boye tala na moi au sali 4 émissions tala moto a sali 10 émissions on comprend donc dans nos salons bon mais ce qui grâce mise après ça bon non Gloria bando foot très bien Christelle Kabeya mêmement Mike Lokamba non plus ba toi otanga wana bando foot bango très bien tu ba pesa ngapela na moi bien quoi ah voilà Osomona. Donc, quota salaire, en tout cas, pas de problème. Mike Lokambalelo, au sali site internet, Milolo déjà et Betami, Mike a sali chaîne, a créé, a zuba toi, tché, bango bongo comme ba travailleur quoi. Mike, le bazo tonga, babi au kinde libo sauté. Est-ce que vous foutez à bateau coca? Moi, le loba par rapport à bateau tout ba beteli solo na on a ndenga mabe. Non, d'abord, d'abord, Mike Lokamba c'est la force. Quand on voit Mike Lokamba, on a des forces de frappe. N'importe qui te on a pesé plus que 100 sites bon basala wana on dit moté les preuves n'est que pourquoi ko beta to le mabe les preuves n'est que so na zuwa batu zero mona batu moko mona zo bon na ba sites nyonso to wana ko se raté so na boya mambona po e ko sala polémique Mike wana mutaba rankine mutaba rando po e bimara bongo mais nazo lingo sala ngo tebi combien de personnes ba travailler ba chaîne batu botangela nga wana ba proposer nga oh lila combien de gens ba mi bal bana basi Zela kaka Peggy pardon yara Peggy ya autant à combat chaîneité hein autant à combat chaîne té Peggy kota l'émission au cousin nga nabi dernièrement to fana na bandal fimo ya chaîne o ya ko luka musala awa na zongisaki na bisaki ni so zong sere nini fi o ayaka ma chaîne té akoluka musala obsege azonga na chaîne na bango kuna voilà merci beaucoup yo combien de système car que Michel on pa wera azongi so beti porte ba bengani ma fi yango ma trop na site na bango e panzani e skufu ayebani donc ayebani tanga nga sungi bisanga ta litoye sala ayebani bisanga ta litoye nga na lobana ngate na biso te pointo ça to tonga bato atona ngaza polele na binde na loba tanga kombo limbise na limbise te comme non ezaki aluka musala c'est tout à fait normal aluka musala na ye na limbise comment aluka musala na inde bato to aluka musala na bango c'est tout à fait normal qui n'est au celle déjà site bo créer déjà chaîne ayo ba nango déjà ba félicito na ndenge pour mutel boso za kinga à part nga ba nande ba félicito ndenge au fond en tout cas tout le monde presque tout le monde ba maman surtout il y a Suisse ba Anne-Marie Dibenga na pese bamba mbote ba merci pour la première dame ba Alain Django le roi de Chicago ba Willy Moucheni le véritable code David Lutete Gaucho en tout cas tout même na Kinshasa même Poto Paris France Londres surtout Masalanga Aimé Bidocha autoroute on a pesi mbote donc bando ke belé vraiment même confrère nanga confrère nanga Franck Stemay Vincent Julien Botala Tala Matika Songo et bazay belé na robosa na bato mosuswa wa Fifisiwa Josepha Chako, Grace Temo, Patrick Refi, Ken Piana, donc tout, Belé, tout, on a mis un Kendekara, donc Torola la même, Raphaël, Walunkoka, Bellhomme, Napoto, Ika de Yang, Dani Tsunami, na PCMBOT, César Ngadi, même Yemoro Grace Mise, donc c'est Belé.
Au moins, il y a un problème dans la Merci à trop, Mike. On sait que l'émission Zoya P. Au Salamo. Il y a la sanité, Freddy Akimbe. C'est comme bien à Batounia sur Mike. Comme bien à Batounia. Sous Massalanga, nouvelle tendance, Alain Dele, la PC Motnaïpe, les sous encouragés. Et aussi les musiciens. On a des journalistes, les musiciens. Oui, qui occasion d'écouter un héritier un jour il y a vernissage il y a wazé quoi encourager kingai yemoko wazé quoi en même temps nazo encouragement na yé on a eu capacité bonne ba encourager pardon on a eu capacité bonne ba encourager non capacité donc continue to bête moi si ma to OK donc nazo qui ba réaction même il y a Fabregas Maestro nazo qui message à Weranson et ça l'a bien merci beaucoup mon président. Voilà, tout, hein, tout presque. Mais Mike, on sait que l'émission a été émission préparée pour la grâce mbis pour nous remercier bon collaborer et ça les moi danser au loin na baloba on a système na fenêtre mais au bimi na ndenga porte ndeyo moko loba moi émission moko te moi jour so sali pour la grâce mbis et ça la moi bimi na porte c'est vraiment normal. Parce que Nathalie Pouape Onga Nazala Inango en tant que coordonnateur 4 ans ils ont mukete on a sali ils ont sous basala une année pour rouler le peu donc ils ont qui engagé ils ont des grâce ça fait pour le bagage en tout cas la ligne du sud na site nanga mais la sali au moins 4 ans c'est vraiment à féliciter voilà pas de problème Naza ouvert na émission na bandi déjà émission Naza vraiment ouvert mais ming mikolo ndé Afrique ling. Merci à trop mesdames et messieurs. Tout comme nous émission Bisso Béni Samba Balobi Martin Engi Aza toujours on a vitesse suffisée. Béni Aza kaka. Oh mais ngom no loba. Et komi tourna si c'était. Et komi nasi komi tourna. Na bibwe nasi komi tourna ngom tifana loba. Donc on appelle si Béni Béni Samba Mbote donc Balobi vrai chéri moi si qui tourne au niveau à Londres ou à Europe Mobimba donc oui il faut na féliciter parce que Béni Aza Kitoko Aza très bien sur la Kitoko oui non lula moi ça ba tout la fiancée non oui ngana fiancée ça mama boulot donc non lula moi ça ba tout sur la Kitoko libéra très bien na niveau à Londres na Béni batika au Europe Mobimba Martin invité sa fusée Aza toujours on ça merci à trop Mike Loramba. Totonga batu, soyez musée si, totonga batu si, ciao.